Mbote na bino balandi ya Bosolo Télévision exclusivité bisika bozwami nazoliki ete bozwa malamu totombeli mino bolandi bolamu pambate mbala ya mibale tozwili soli baku ya kosolola na mokonzi ya ville ya Kinshasa tata ya bakinois pona biso ezali honneur tango tozwili baku pambate bosenga la biso ezalaki toyeba tokozela babenga biso te kasi na biso moko tango tomoni makambo ekolobama to lolenge eza kotambola esengeli to pusana to tuna mituna po tozwa biyano na kombo ya ba téléspectateurs nyonso mingi bakino ba baza ko mitungisa to pe baza ko sepela lolenge makambo eza ko sambola bozona na biso bisika bozwami libanda ya mboka certainement na Londres, Belgique, partout France, bozana Toronto na Montréal mais awa pe na Kinshasa na 24 communes ya capitale bato ya Kisenso, Selembao, bozana Makala na Bumbu na prison centrale ya Makala atako na présidence ba CPTV moko me baza bato ebele baza kolanda sango mais lelawa na ozala mingi Israël Mutombo pambate naza kozela mituna otokotuna epai ya tata ya Kinshasa po te apesa biyano alongola molili eza na miso ya bato apesa biyano kasi soki pe akokite likambo eza te tokokonstate ezali défaite monene pona ye Jean-Tini Ngobila, gouverneur ya ville ya Kinshasa pour la deuxième fois, a échangé Nabakinois à travers Bosolo. Ils allaient à une audience très populaire. Ndeko gouverneur Jean-Tini, tata ya biso bakinois, mbote na yo. Mbote ndeko sango. Namoni yo lelo, mizongi elenge. Contrairement à la dernière fois, tango biso to salaki émission à Liboso, kouragenir boy, egolakisa biso, soulagement na mosala, ekolakisa biso ozo s'en foudre na nyonso ezolakisa etali biso te Kinshasa ngwe bebe bonga izaka yo pourquoi zongi elenge boy bon na epte so na zongi elenge kokola eza likambo ba mbula ba sanza pe mikolo epusani ba sanza epusani mais aspect extérieur et changer mon moké parce que na salimo régime et puis na zongi limo sport mikolo nyonso na bandi que et puis si moi résultat kitoko bato mso bakanti eza 2 millions de zongi sur elenge 2 millions zongi sur oh non na konda ki déjà moi 2 millions ba pesi déjà bon to solango to sola mais 2 millions zongi sur elenge te bon je pense pas hein, pour exemple bon on a été même sur les bon on a et nga ozongi sangate parce qu'avant na si na mon rango déjà na ndenge ya privé et donc nazaki déjà moi bokoto moi monene ezalaki nango mais sport des zongi singai très bien na kolingato solo la nyonso ezaki sasa naza pressé te lelo na kolingato kenda penza pédagogique ngana tuna ko mituna yo pesa biano ozali libre ya koboya mituna mosusu nga pe naza libre ya koboya ba réponse na yo comme ça neza likama principe ya jeu yango mikolo makambo ebele zoloba mapona kisasa yo ndo zali au centre ya débat na makambo etali kisasa yango na lingi yo moko milobela soko za na raison ou pas bakinois bakokata liboke ya bato batelemi basanganaki mercredi badéputé provinciaux bien sûr oyo bakoboya yo oyo bakoboya gestion na yo basanganaki na salle moko conforta eza na Kasavubu yoka makambo bango balobi yo pesa biyano Kinshasa n'est pas gouverné donc Kinshasa ekotambola ezangi tata ezangi mama bapesi exemple babi ko banda aéroport ya Njili d'abord enquête wana ngai moko na salaki pona minda kasi pona fulu bango bapesi ya bango ko banda aéroport ya Njili tina centre ville baza ko constater ba immondice na ba marché pirate etondi lokola mayibu solo na Kisasa lolendo akoloba oza kino ezate po atola tie lamba ya talo mais fulu ezo matandelo omiyoki ndeni bon eza maloba eza makanisi ebimi na motema ya moto ekomi pe na monoko ekomi maloba bon pour ngai na banzi situation tokuta nango Kinshasa na oyo tozali ko vivre lelo yo moi changement monene ezali makasi parce que Kinshasa est lokola mboka moko et maintenant qui vivre na butu c'est-à-dire molili na butu wana bosoto ezomona na te ezali
mais il faut oser la tongue tendre pour nous. Et puis, ma camobélé va nous tambouler. Ma baba la sayo, na bandi oyebi, batou, ba magasin, na batou ba vanda na babala na, ba magasin kangama, batou ba longwa ba bala, pambate solo, ils allaient qui makasi mingi, ngamo na kuma place on a moité. Tout ça musala monene. La bandi ba fulo yo, ils allaient na Kinshasa, ba fulo ils allaient sous-sauter. Moi salité ils allaient. Moi salité, moi salité sur ba ndeko ba curé, ba sali curage il y a ba caniveau, ba misi salité na ba caniveau. Et puis salité on a ba ndeko na biso OVD bazan na mauvaise habitude. Il y a kolongola salité quelques jours après. Ça peut des fois prendre tout un mois au moins l'étikali. Mais toujours ça makasi. Pour na kolongolango, pambate bango bazo le baké, souk ba longoli, salité za na mai, il faut tous de la mai wana e kauka. On les a le kuta ya bandaka là, pour exemple ba liboso ba lobaka bongo. Mai e kauka, mais salité et sangani na mai, et sangani na zelo. Et puis si ma beso oza kotambola. Alors le long d'ailleurs na réunion na bango, semaine passée pe lokola, c'est non. Avant de faire le curage et le caniveau, il faut passer un plan. Et longo, na ba bourgmestre parce que musala on est alimé ba bourgmestre. Au baye ba motono kati entité na ye na kati commune na ye, aye ba ki ba osala ba caniveau, ba longo li salité, tant ba ko tia bata la pendenge nini ya ko longo lango parce que eza ko empêcher circulation, eza ko pe ça pe bosoto na nzela. Donc mais ce ko tali pendant na ndenge et longo bani Moussa Tosali les a dit quand même moi mon nene bato baza ko ndimango bato baza ko féliciter biso ça dit pour na ba député pour na yo zo mona ba député na ba kosi hein bon eza maloba na bango hein mais il faut que la réalité ils ali oyo bango baza ko le bater oui tozali bato to botami bato tozali okola bato pe to kufaka ka bateau lolenge otoza kokenda mais so oyo kilto imoko faut rappeler bateau bien on a tenu mais bandeko balobaki peut-être bayokaki peut-être bamonaki tant bamonaki est bayokaki donc wana kaka bangonde ba opeso bien mais pour ngai na ko loba boy misala toza ko salama ezali ebele ezali multisectoriel ezali ba secteur ebele aba dit pour mbala liboso na ville na biso ya Kinshasa so botali bokoti penza na kati bomona misala ezali salama partout dans tous les domaines pour mbala liboso banda ki sala ko banzela nzela tozo benga transcommunal ezali kati ba commune ebele ezali mo ebele nazala pas jour ngala bombele to ko wana kasi yo kozwa ba argument na yo ezali lié na banzela te au d'abord eza chambre un peu vaste to ko bango na kati émission c'est-à-dire au lingio reconnaître en croire ba dire na yo ondimi ke salité ezali ondimi ke ba fulu ezali yango lingo kima na banzela na peso lo l'entrée à Siforko so au aéroport l'entrée à Siforko à moi bisangeza voyage na butu ou bien banda kala mikoleleke bele oke kuna peut pour fulu eza na entrée à Siforko so oza na motema te o côté na mesika wana te na entrée na balabala monene na balabala monene na sima station voilà peut-être na éviter hein naza moto naza peut-être gouverneur à solo mais nazali na magité ya koyeba bisika nyonso ba fulu mais est-il que tous ba station ya transfert eza moins ebele ba bourgmestre nde ba yebi place ba station nyonso ezali mais ba station de transfert eza ba fulu moko o ezali eza déjà officiel bato so baza ekunde baza na esika obwaka fulu ba okende ba bwaki bisika wana pe biso nani compagnie to bingi Raskin yango yako zo ba fulu wana pe ememi na centre d'enfouissement ndenge to salaka mais il kamolo ba fulu ndenge zaka ndenge to kutaka na kati ya Kinshasa ba fulu
ils allaient les sous-souper. Olongola ba fulu nyonso. Ba fulu tolongo to ça musala mo monene mais ici les noté. Et là le kola moto azaki na AVC. AVC pasi le boko na okole kufi. Et puis malem bazako bika. Dans la ville de Kinshasa. Bato bazana ba tante mingi depuis tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki bokonzi bato balingi changement ekota mais changement wana ekoya malembe eza koya pe ba ressentir en mais so bokoti na bozindo bomona ke changement eza ko salma malembe ti kokoma fin 2021 au Tozalango, la base va comprendre changement et continue parce que le projet belé changement il faut la visible, il faut pas la changement à TV, il faut la changement au le vécu quotidien petit peuple moto aza témoin mukolo mbongo mukolo pouvoir aux anango il faut mon aloba donc total évaluation la banque ndeko sango c'est quand on a poussé ndeko sango zongawa na fin de l'année bongo otunangai no so Kinshasa aux la belle. Bon, Kinshasa est label depuis 1960, mais biso moko ba congolais, ko bana 1960, ti lelo, tout ça li elo ko penza ya monenete. Nous sommes en train de nous battre. Moi, ma projet Belé est en chantier, le changement est en route. Hein. Alors, Vilezo produire 9000 tonnes de déchets. Selon résultat, il y a statistique et Salamagi. Beaucoup de partenariat na batumo bazo benga bango OK Plast. On va mettre en place les projets Kitoko. Depuis bango batiaki tolandeli angolelo. Peut-être sur base de ça des députés bazo mona que avant et après c'est pas il y a pas un changement et qu'il y a la même chose. Na lingi concrètement. Parce que vous n'avez pas signé ce contrat pour to kangisa ba photo, vous signez contrat pour ba résultat ezala. Ce qui il faut évaluer partenariat bosalina OK Plast. Pour un projet bango bachaki kitoko lelo ba résultat hormis na oyo uti kotia mais ba résultat palpable et puis situé golo bagena telle place grâce à ces projets voilà ce qu'on a fait dans tel endroit il y avait tel truc mais grâce à ces projets on a fait est-ce que kino akoyo kan bon na golo beza partenariat mogo ya kitoko makasi dans la mesure où depuis to bandi partenariat wana ngina rappeler que partenariat wana est pour na ko récupérer d'abord ba bouteille en plastique mboka la biso elaki ba sachet paille ba robwaka na nzela ba caniveau biskanyo so liboso lupango ba bouteille en plastique et paille mais le lot ba bouteille en plastique est commis de plus en plus rare na nzela pas batté parce que partenariat auto ça na OK Plast bandeko surtout bandeko basi bango to moni penza que bazana na mérite monene parce que bazako il y a ba bouteille en plastique puis bazako tekela biso les kilos ils à peu près 200 francs et puis bazako ya ti jusqu'à plus de 1000 kilos et lenge moisi mama tan mususu ou bien leki bazo ya na ba kilo ebele ya ba bouteille en plastique on a pas ça na bazako récupérer ngo biso toujours récupérer ngo pour to recycler ngo et comme elle sous ba bouteille en plastique ya sika ba ndeko mibali bango pe baza ko ya na ba bouteille en plastique mais baza ko ya ngo pina mingi te lokola ba ndeko basi donc encore une fois ba maman baliki ba papa na makasi na maimatali koluka mbongo na maimatali survie ya moto na bazi ba maman baza makasi mingi koleka batata yo moko ndo zwa décision na makambo ya sachet yo ndo zwa décision osuka na ngwa puis pour moi ya sachet il les continuer bon même sachet ezo continuer na ndenge ba reprocher que na décision na ndenge bozo attaquer kaka bato bazo teka mai alors bato bazo produire ba sachet bino bo attaquer bango te bon ndeko sango na banzi ke eza décision moko ya motu ya makasi ko pekisa production ya ba sachet pe utilisation en gros na ba eau pure na Brazzaville et d'ailleurs président Sassou Nguesso Nde azwaki décret présidentiel
pour na koboya ba au pur na kati ya mboka. Mais biso to ça on a niveau à ville na ba di na ba bisika mingi ba teki mai au pur ba comme mosala moitié ba pour ba ko. Mais ezali mosala ya ba bourgmestre il faut ba landela na ba commune na bango baza na ba équipe batala oyeba ah so ba moni muto azoteka au pur balandi batuni papa odoteka au pur ozu yango ti ba okoma esika nini ba pesa ki yango livraison salamaki pe bisika baza ko produire yango ngamoko na salaka expérience wana tozoki mo ba jeune misatu mine na nzela toke ba laxi biso place ni baza ko produire yango na badi ba izini wana to kangaki yango malgré ba intervention ezaki mo ebele on a fermé les usines mais au fur et à mesure todo kende décision ezomaki pe toza ko tenir na décision wana pe na application nango na base ni kolokoya ba to comprendre que côté ka au pur na ba sachet ezama B et puis au pur ngo baza ko zongo wapi mai baza ko zongo mbala moko na robinet pe ba tie na ba sachet sans ba traiter yango d'abord eza dangereux pour la santé ya biso bato pe ya mibale eza ko bebisa eza un impact environnemental moko négatif na kati ya mboka yambo ete tokotana likambo bambongo oyo na lobeli makambo ya 2 millions le montant est connu ezali officiel avant tokotana parce qu'il faut démontrer biso répartition ya mbongo wana il suffit pas que gouvernement central apesa bino mbongo mais faut toyeba utilisation nango nazo jouer mo mosala IGF en direct ne tozo sala boy mais avant peut-être tokoma nango na ngai to solo na mo muke na likambo ya ba expatrié parce que bato basala ka ba sachet wana mingi bazali ba congolais te tolo ba la plupart ou bien bango nyonso tolo bana mobimba baza bato balaka ba congolais te bazali ba expatrié ba ya awa pona osala musala mais constat moko ezali clair ba congolais bazo nyo kwama et pas ba expatrié gouverneur ya ville Kisasa a informé mais silence radio de votre part bato bakomi komona c'est comme si baza orphelin alors qu'il fallait soit défense ya ba kinois otiki ba kinois na triste sort ba indien bazo maltraiter bango na condition de travail bazo punir bango lo baza ba esclave na bango smig écoute on n'en parle même pas pourquoi gouverneur atiki ba kinois bon ngamo en tant que kinois numéro 1 je ne peux pas abandonner les kinois o bazo ba ke to abandonner ba kinois wana ba kosi mais na moni moto moko taye paranga à se plaindre alors que nous voilà ba maltraiter puis na tiki ngai moko na daka na mikili ya poto na ebi salaire exil ne ba lwa na poto le salaire de l'exil est amer na vana na bamboka ya bapaya pe na mona pasi na ebi pasi wana le soka na motema mais malheureusement pas de biso ce qui papa baye baye sous comment la biso na kati ya mboka na biso moi je ne peux pas accepter cela na tant on a na poto na go pese exemple moko na ina sauté moko monene ya gardiennage et puis na employé ka moi ba congolais bazaki belé ba ko sala kati ba ndibu donc to benga ba arabe ba indien ba français ba belge ba camerounais ba ivoirien ba tout moi belé alors mo mususu na zo sala ba ronde na ngai ya supervision na komi na mboka moko na Austin wana to ina contrat ya Carrefour na kuti moyuda moko akangi ba congolaise oyo bayibaki na kati ya magasin et tant bayibi ba bomba ibilo kango na kati ya nzoto na bango alors ye akamati ajuba mama na atiki bango bolumbu ndenge babota bango mais j'étais tellement énervé que Tipouana il s'est retrouvé à l'hôpital dans la seconde qui a suivi quand j'ai vu ça je me suis déchaîné et j'ai à Kenego l'hôpital alors c'est dire que na koyi ko lingate moto asaka na ba congolais et siganga na parce que ngamo na congolais moto ba ko saka na ko za la leki ya ko za la mwana a ko za la ndeko alors je ne peux pas accepter cela je ne peux pas du tout accepter cela mais nous sommes dans un état de droit
prôné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ce qui motoisa na doléance, aïe à sa doléance naïe, et à toyebi n'engi au salsaye, n'engi au soutenir rien. Mais est-ce que vous avez fier les longues autorités nabiso, que ce soit provinciaux ou bien nationaux, baza malmené, dirigé, dicté par les expatriés, parce que bapé ça moi ça qui a l'osso, bapé ça moi Sacha Soukali. Pour moi, expatrié, nous sommes dans le langage. Moi, problème appelé général. Moi, général a mis à moi. Moi, problème appelé général, général, venez vite. Mais on a vécu en route. Yo, moi, déjà, on a vécu en route. 12 mois. Oh! Mais si matin, on a vécu en bandi boumsousou. D'abord, autant, comme on a la xénophobie. Parce que nous voilà ce qu'on a le problème de la justice. Il y a comme on parce que justice union c'est dans la Benganangaï. On a expatrié Mutazoï. Mais oui, la télé canabia. Mais il y a moi là tata mon conduit école à Zola de Lango. Première justice, il faut que ça le biso. Mboka et Zonga sur les rails. Ce n'est pas normal. La bandi ils ont la présidence de la cour constitutionnelle. Ils ont la présidence de la cour de cassation, la présidence de la cour d'appel, l'union sur Bayebike, Tata Mokonzi Ekolo, a Pesagin Dingisa, pour être justice et zonga dans Ndenge Ekoki. Finalement, Gentini Ngobila, entrons maintenant dans le vif. Pour comme Makamami Solo. Démarche Nino Salaki, tu es bandé ni gouvernement peut sur 2 millions de dollars. Bon, démarche wana banda kala. D'abord, tant biso to yaki, to kutaka gouvernement central, depuis l'époque, il y a le Premier ministre Matata, on a européen dans la ville, près de Sosangisi, on a européen dans la Beseko, on a européen dans la ville, il y a à peu près 1 800 000 dollars. Alors, avant Bissotoya, même 3 mois avant, on a européen sous-juté. Alors, résultat, du jour au lendemain, tout le monde dit maman ou ONG sala salubrité, commis sala sabotage, qu'on immondice, qu'on a bois dans boulevard et puis et puis on a pris ça en charge depuis un certain moment. Mais avec les moyens de bord, c'était difficile, sans moyens, sans appui au gouvernement. Alors là, on a tato mon condi, non, il faut développer ça moi mbongo à tout mbongo comme na bon bana on pesa près de 2 millions baninga no musolimbi sangana baninga no muso baluka okutana tata mokonjango yoloba okutana na président facilement ka po muninga no bovanda na Belgique to sala rapé procédure normale pour mona nae bon na lobaka ngwa tata mokonzi aza muninga ngate na lobaka ngwa bato omoni bato mitema mabe mitoma ndoki yobo yebike bato baloba ngominge mitema ndoki po ba diviser ngana baza esprit mabe esprit mokaleba pinza. Comment bangisa bato? Comment bangisa bato? Moi je suis l'ami du président. Non, pas du tout. Oh là là. Obi qui est président de la République, Ana Bandeko, mais il n'a pas d'amis. Ana Bandeko, a voté na tata, a voté na maman, bison so tobi papa nae, tobi maman nae, tobi Bandeko nae. Mais nga nae bi atana moninga mo voté depuis comme président. Mais c'est vrai. Akola, iska ya Akola, iska kenda, na ba classe, ils en Kisasa, ils en na Congo central, ils sont en Belgique. À Koutana Baninga, oh, ya pona bango comme ami. Mais dès lors, à comme Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il n'a plus d'amis. Il n'a plus d'amis. Il n'a pas de baté. Naebi yango, naza homme d'État, na kolo bana tout que oh ngala za kama na tikala ko ba yango atamu ko mo te na facilement na mona Tata Mokonzi Ekolo et on a tout rempli ça à peine forme ou bien na téléphone. Alors Tata Mokonzi Ekolo par rapport à Van Mekoum, il y a biso gouverneur à Kinshasa, dans les premiers protocoles na na kata ville à Kinshasa. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il se déplace, je dois être là pour lui apporter toutes les commodités. Tu vois, même ba accommodation nyo soit à la besoin a nanga bengelanga ndeko sango. Il faut na sala tout na ozoyo na meme panae. Vraiment. Soit bien besoin ndeko wana wala ti elamba ya rouge. Na quel rouge. Donc on a le premier protocole na kata ville à chaque fois qui descend dans la ville ici. Donc premier. À ce titre, j'ai cette facilité à Romonaï.
et puis nazali gouverneur de la ville de Kinshasa. On a tout compris. 2 millions. Ceux qui n'ont besoin. Les solos à 2 millions. Parce que les solos à 2 millions. Les solos à 2 millions. J'ai exposé dossier na Premier ministre Ilunga Kamba, Premier ministre Ilunga Kamba Komaka, le ministre des Finances à cette époque, Ezagi José Sélé, mais pour la paix sango Ezagi moi Mikakatano, mais tango ministre des Finances Sekaye, président de la République a rappelé l'instruction Premier ministre a rappelé l'instruction de Tomoni Bayeko Pesa. Biso une première fois ça fait 1 mois. Tant on va payer biso 2 millions, on va payer 2 millions 700. Ça n'a pas beaucoup de na compte. Il na yoka. Tant on va payer biso et la banque centrale. Tous une bonne wana, totali, tout banozo ba ONG et puis Kubanda. Kosomba ba matériel, ba commande, to commander jusque là, to commander à crédit On a commandé près de 60 véhicules. Au Kubanda qu'on nettoyer et aux allons d'ici 45 jours. Vous sommes en Hollande. Vous sommes en Hollande, vous sommes en Chine. Vous sommes en Chine, on a bateau, dans 45 jours, plus de 60. Donc, les gens qu'on nettoyer, les gens qu'on aspirer, et puis les gens qu'on boire. Alors, une deuxième fois, Sibiso, 2 millions. 2 millions, on va payer Sibiso à Lobby-Lobia. Dans le bureau que nous avons dit, il faut bâtir un compte. Donc, dès que ils ont déjà un compte. Le compte, on peut tout accéder à la montée. Mais bon, on peut payer Sibiso à 2 millions 700. Non, le silité. Non, le silité. Parce que méthodiquement, bateau baza pressé, ba mon résultat et ça immédiat. Mais il faut du temps. Na bandi mokolmo na wana ndao, oza koloba na bateau. Que ceux qui ataba lambi biloko yango, ceux qui na ébélité ba ko pesote. Base la biloko ebela, nzungu ebela mama kiti, nzungu na se pe apesi bana bandeko na baninga bakolia baza la précité bazila qui laisse le temps. Quel est le projet? Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent? Na sepeli pour rappeler nga malobananga nzale beli sarabilo wote donc ata ozole la omba lebele bilo so ebeli nante ba opesote da muta lingi ya kozela ka ebela wana na ndimi eza malobananga ozunga na boya ngote mais nangina yeba 2 millions millioni pour la ville ya Kisasa. Yo mozolo ba liboso esilité babaxeli yo liso. Ça dit bazo tenter yo osalela mbongo na makambo mususu. Quel est le projet exact pour ça non? Mbongo wana ezaka pona assainissement. Mais yo moko lobia wa pe que assainissement on a bosili signo sauté. Non, esilité na ndengeni. Non. C'est-à-dire il faut pas que ça prête confusion. Alors mais allez-y avec de précision. Ceux qui ba pesi ils ont pas aussi. Donc ça, c'est ma capacité managériale. C'est-à-dire, mon bon grillé, toujours autant de il y a aucun malembe, n'a pas de dépenses, où ils sont utiles. Alors, 2 millions pour la ville de Kinshasa, c'est presque rien du tout. Parce que la ville de Kinshasa, c'est plus ou moins 15 millions d'habitants. C'est plus de 10 000 tonnes de déchets par jour. 10 000 tonnes de déchets, on a sur le bio, on a le stade des martyrs. Autant de Salango, ba déchets wana ba immondice il faut stade wana sur etondi okamati un deuxième stade otondi ici un troisième ici ti okokomati na 6 stades ozo kotondi sango ba déchets ozo kotondi sa stade wana. Or c'est pas facile et puis tant vous otondi ça kotum bazo boaka pe malamo bazo boaka na nzela bazo boaka na ba caniveau bazo boaka na ba rivière na ba cours d'eau. Voilà la situation autour de moi. On peut sur exemple moro. Une petite ville comme Brazzaville, le gouvernement central donne à la ville 6 500 000 $ par mois. On a ça les bouteilles. Bisso, Kinshasa, 15 millions d'habitants, 2 millions. C'est vrai, c'est peu, mais c'est quand même quelque chose pour nous permettre, Bisso, de changer moi situation. On a assainissement. Mais on a mis des cas, on a dit que mbongo ezali, mbongo etikali na bato. Mais très misala osala ezana na ville ville ezangi mbongo yo zoloba. Ozana nyongo régie des eaux la ville. Yo kanano. Régie des eaux. Yo kanasiliza parce que il y a 3 millions de $. Dans le lobi que mbongo nano ici. Gouvernement ngala yebi nyongala te. Tant mbongo na licité. Mbongo na licité parce que ba ONG o tozwa ki misusu ou ba na misala na ba artère principale ba onje wana nanu baza prêté
Bamsou baza prêté, Bamsou baza prêt, Bamsou baza bandi, Bamsou na bandité. Donc c'est tout un processus. Donc ce bandi, bango pe ba no consommer mbongo wana, malem toujours kende, toujours évaluer pour na tout ça le travail moko ya qualité. Surtout ça travail à qualité na panzi des changements et kokota. Pour surtout que nango ngulu. Et d'accord bon boy paf ici et puis il a tant aux 2 millions donc parce que mbongo wana moi sina bana pour faza musikate. Voilà, mbongo wana na yuki tata mokonzi a otindela biso IGF a audité biso. Si mbongo wana ba audité biso, ba mona quand même que batras na résultat. Tout ça nango Moussala ou Ekokito Sala. Il faut que nous ayons. Pourquoi vous faites un bon à Régie des eaux 3 millions de dollars, Régie des eaux à RVC, bien vous avez insolvable. Ville à Kinshasa. Bon, Régie des eaux a souhaité mon monnaie et c'est Soki. Bateau, ils utiliser Maïnaye, Maïa Régie des eaux. Et c'est qu'il Bafuta, facture nyonso. Ils ont la particulier, ils ont la société, ils ont la biso l'État. Il faut tout foutre à la facture, il y a Régie des eaux pour réseau et Kende Liboso. Mais Bisso Ville, la monnaie créance, mon côté, Régie des eaux a réclamé Bisso à 3 millions de dollars. Combien la vie officiellement? Nga beaucoup de monnaie en côté. So la monnaie on a loba. Et là on a monnaie service na yo. Moyen na loba izate. So la monnaie on na loba. Mais quoi la monnaie na loba na loba. Réserve ezali. Donc so yeba ufuti mbala moko. Ba mo réserve. Ah Bisso pour nous bon moto ya ningo les amours difficiles. Très bien. Total. Total. Les amours difficiles parce que ma dépense les amours est belle au sana. Naza cuirier ya moi makambo bela villa ça c'est vrai que ba raison zolo ba on a Kinshasa za munene 24 communes. Mais en même temps, 15 millions d'habitants ou 20 millions, ça dépend des zones âgées. On comprend. Difficulté à Kinshasa, c'est à Mounene, Brazzaville, Mobimba, à 4 millions, à Kokota, à 3 fois. Ça, je comprends. Donc, Congo, Brazzaville, 4 millions. 4 millions. Congo, pays, tout un pays. Alors, système, il y a parking. L'émission passée, on a dit comme monsieur le gouverneur, que parking, il y a un poto. Attaque, il y a un tokabona qui n'a pas de mais il y a un zone. Parce que na moni ko komo pesa ngamo raison ata ko wanga nango mais problème ezate na bisa ko que parking et ko ki ko dégager nzela pour que bato batambola pa pambate parce que bien on a poto ndenge vanda ina poto moto ata ye ko somba ilo na ya na zando mais parking eza koto pe afuti mbongo na moto kana e batami la plupart av embouteillage toza nango eza nde makambo mituka pe eza osabso mo passé ozo futi sa 500 francs bino bato cha taxe wana na ville 500 francs na taxi nyonso. Na calculé en année taxi mo rezo futa $75. Taxi mo futa 500 francs. 500 francs. Nanani. Frais à parking. A futa nanani. Mais ba ben on ya ville. Oui bien on Quand nous vous bana nazo. Oyo ko kasiko. Ba kino bozo landa biso. Bozo va le gouverneur il m'a 500 te. Donc le gouverneur a évité, j'espère que tout au long de cette émission on peut savoir de ba futa te jusqu'à ce qu'on vérifie. Peut-être que ali ba taxe mo il y a banda kala menga mo taxe ya parking eza yo na era kimbuta ezalaki siko to kene na question $75 et on a gagné na bande $75 na taxi moko na année. Il semble qu'il fallait bozaki na projet ko construire ba parking na ko yeba lelo na ba kino ba parking nini obino botongi na mbongo wana bozui. Bon les kambo yo zolo bana j'avoue que je suis moi-même surpris. Et puis je vais essayer de me renseigner encore davantage. Mais, et là on a le projet à parking on a Kinshasa. Il y a d'abord Gombe, c'est là où il y a plus de problèmes. Et na Gombe, tout là, excusez-moi, on a en français parce que ils ont moins habitué. Il est possible. Alors, tout ça a posé de la commune de Gombe, tout ça la zone spéciale de stationnement. Expérience tout ça qui na période de confinement il y a commune à Gombe été ibiso puis ce que tout ça qu'on travailler pour implémenter projet wana il y a zone spéciale de stationnement c'est-à-dire sur ngoya na Gombe vous avez moi badge na yo au côté oliki ça va permettre na ba compagnie belé aux alliés et se délocaliser et kende na ba Bandal et kende na ba Kingasani et kende na ba Masina et kende na ba Mongafula Nabalemba, Nabangaba, et c'est de cette façon-là que nous pouvons aussi aider les pays, la ville, à se développer. Voilà, parce que au Moni, Biso, Kinshasa, commune à Gombe, ils allaient escamoko, service nyonso, il y a l'État, ils allaient
concentré. Ba école nyonso ya malamu ya qualité ezali na kati ya Gombe. Donc moi na faut uta Kisenso, auta Monga Fula, auta Matete, auta Masina pona okota na lycée Sacré-Cœur, na lycée Bosangani, ainsi de suite ou bien na Tene la Gombe. Alors ba école wana nyonso, ba service nyonso ya l'état nyonso na kati ya Gombe. Ba hôtel nyonso malamu kaka na Gombe. Donc so ngota ndekona uti tapoto bien partenaire moko ya malonga ayana kisasa azaka na Gombe. Mais c'est rare que nous mona bango bazana lemba na ngaba to na bandalon. Donc voilà, suite à cela, il faut tout réfléchir sur quoi ndenge nini ko encourager ba homme d'affaires wana na ba soutenir sur ba kenepe na bangaba na ba lemba na ba matete na ba kingasani na masina na monga fula na ngalie ba kenepe ko tonga kuna pour éviter peut-être patino so ba ya kaka na Gombe na Gombe na Gombe. Je rappelle que sur ce plateau, mais likambo ya ba embouteillage. Na kati ya Gombe. Ba embouteillage ya kana Gombe te. Ba embouteillage za na Kinshasa mo. Za na Kinshasa malgré Bukazandu mais embouteillage ezo continue. Donc solo lango likambo. Pour le banga nga l'autre fois au Bukizandu pour embouteillage za. Mais bateau to buka. On mettre qui en doute. Bateau yo ba to longo la zone. Ba tout autour. C'est difficile parce que mais vous n'avez pas résolu le problème. Il y a eu beaucoup d'interventions. Tout ce que moi assez pour nous permettre les problèmes étaient mal diagnostiqués. Premier Kinshasa embouteillage. Comment voulez-vous? Nous avons une ville de 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants, avec autant de voitures par an. Kinshasa a enregistré plus de 100 000 nouvelles immatriculations dans la ville. Car Banzela, l'époque coloniale, il y a c'est seulement maintenant que toujours les avenues, les routes transcommunales, où ils ont banda bababale, où tukuta karayango. Ville au à Paris, ils ont la autoroute, ils ont la boulevard périphérique, ils ont la route ébélée, ils ont la train, ils ont la tramway, ils ont la métro, ils ont la RR, ils ont la route nationale, ils ont la route départementale. Mais ce qui est un embouteillage, 2 heures, 3 heures d'embouteillage. Biso a tout un embouteillage. Problème à Kinshasa, embouteillage, solution dans le balelo. Solution dans le Malonga. Ils allaient train urbain. Tant que Biso Tourozala, la train urbain est dans Kinshasa. Solution yonso Tourozala, ils ont solution en Ndambo, il y a mais d'ici 4 ans, 5 ans, dans le Miso, dans le Bano, ce qui tout seul m'a cassé, tout a train dans Mboka, la ville sera considérée comme une pétodière. Donc, c'est-à-dire désordre de Moko, il y a Rosaranati. Mais il y a un contrat. Oui, toujours au Kenya, la gouvernement central, et ça à long terme. Et ça à Moko, et ça à long terme. Toujours au Sala, toujours au Bunda, pour la train et côté Mboka. Parce que nous étions en 1960, tous un train, 400 000 habitants. 400 000 habitants, tu as un train. Mais là, 10 millions. Train urbain. Ce qu'on a 15 millions d'habitants, 15 millions. Train exact. Babus, Karambalo, Ndé, Tata Mokonda, Soumi Babus, il y a des exceptions. Si nous appelons Moboulou. Surtout côté train, tout le temps, il faut décourager, voiture micro. Train, moi, ils ont ma canicito projet bandit déjà. Ils ont démarche en cours, et pour ça, ils m'ont cassé. Alors, surtout, on dit train urbain, motard, diminuer. Et puis, catch, voiture volant à droite, et on allez peut-être banni de la circulation, pas battre parce que ils ont créé l'accident moins ébélé. Très bien. La ligne de Poussana, Gentini Ngobila, gouverneur et à ville, invité à exclusivité à Lelo Bossolo, nulle part ailleurs, parce que, et c'est là qui bisoto tout nemi, tout n'anenge bino bosenga, voilà pourquoi nous sommes déplacés. Pour répondre à la préoccupation à la population quinoise sur Bazolanda Bissou. Tout le belana nous likambouya éclairage public. Na lingi d'abord na bois que la yo ba fleur pambaté na émission tout ça là qui m'balé au les cas. Yo moko lo na biso que na ma étali éclairage au pesa kinga penza ndai que mikolo na oya otal éclairage ezali. Na tamboli na boulevard du 30 juin atana ko ici tonga na zolo kota. Na boulevard Lumumba également, na bokelo ba fleur attaque aussi ligne sauté. Na moni pe côté Anguma, on les a bisika ngama on a vérifié.
Question de curiosité. Na lemba pesali. Question. Très bien. Alors, constat, ou bien ça inquiétude, il y a bateau, na ibinenge situé en haute. Ezali na ba axe musu ezali privilégié, to bato musu ba kozwa te. Par exemple, l'aéroport ya Njili. Monsieur le gouverneur, ou tu kotanga ba mboka ba tramway, ba plutôt ba utiliser Liban, ba mboka Liban. Comment ko comprendre mutu auti aéroport ya Njili? Ti akoma na niveau ya Lumumba, ezaka mulili yango ni lingo za la priorité des priorités. Aéroport ngamo ngino sala enquête na taliba poto. Il y a mine déjà 115, mais ma mine déjà déjà 3. Ngamo na ino compter. Pourquoi aéroport est la priorité te tronçon ana? Pourquoi yo? Baso de moutons. Nyo souhaité les miona, la plupart y en a milili surtout côté à Tchang. Pourquoi discrimination? Ndeko sango, en tout cas na sebe mingi na mutuya tuno otuninga parce ngamo na déranger, tata mokunza tuna ka question na moi mingi. Difficulté toza nango na maimatali minda kongenga à côté ya Masina Kimbanseke tiko comme un aéroport ezali ba minda wana tant bachaki yango ezali na eza photovoltaïque eza ba batterie eza ba panneau solaire ko changer yango système nango c'est tellement difficile tout doit gi ba société belé ba za sala ba étude pour na ba ndenge o changer yango et puis ba mindo to tie na kati ya mboka ezali ba ampoule LED bisika mususu to doit difficulté ba poto ezalité et puis ba câble il faut que somba ba câble ezalité il faut que somba ba câble pour na ko bongisa nyonso alors ba là to bongisa avec beaucoup de facilité ezali ba mindo ezali il y a mwinda ya courant ya SNEL on a toujours changé ampoule qui est énergivore puis tout ba LED place ba câble là toujours câble place ba câble qui est pour là to longolo ya kala to tie puis ça dans bani même na parlé du peuple nous avons intervenu mo ndenge parlé du peuple ngengi parce que tie ba minda to bon si toujours ba singa ya sika ezalaki ba pikolo ba singa ba ibaki yango alors tout ça au bon ça mais na ngino babando ko Kinshasa na sombi ba minda pona otia Kinshasa mo ba balbala nyonso makadam ozumbongo kaka ba mbongo mike ola oyo lobaki na biso ba mbongo mike lobaki na biso justement publiquement que SNEL a pesa ka rétrocession ya mbongo ya malunga te mais ezaka ka te oyo ozumbongo so mais kaka ba mbongo mike na solo 2 millions pour simbité bonbon pe na mbongo ezokota te ozumbongo muta déficit non ba so to za yango trop defa na banque mais moi mbongo mike c'est tout un pilotage c'est la gestion moi je suis un grand gestionnaire parce que na moni bongo na zo tanango ngezoya bon na ebinere nini et robinson malembe côté ko bloquer mo mike pour privilégier ba dépenses aux ezali essentiel alors yango la ndito za ko évoluer bon voilà ba tobeli bazo kama mais comment ça to sombi ba munde yali ke za la garantie à 10 ans à Philips et puis to sombi on pour na Kinshasa mobimba au totier c'est même pas encore les 10% de ce que nous avons commandé difficulté zanango ezaptan ba câble monsieur ezanonté ba côté monsieur nda bandal tout ça inga tout ça kimbondo et tout ça kasavu nyo sepilité pambate ba poto ezate mais tout ça continuer ko ba poto to commander ba poto monsieur na Angola mais ezama mingi comment la baba lokola bypass ezali priorité nanga parce que na quand même mona lemba na kona lemba na beta bale kuna ba mefe na ba kangede na ba kamobutu to beta bale mais souci nanga ezaki na mona bypass na minda mais tout ça na ba poteau mingité alors nous avons commandé des poteaux et ça goya souye en tout cas priorité aux alapé lemba surtout bypass ko banda échangeur ti ko koma na munga fula ti ko zonga ko matal susu route de Matadi ko koma na Ipen surtout ça ngo ezesongo mingi toza okende o to sali eza même pas 10%. Il y a où de commander. Donc Kinshasa déjà lelo ba dozo psanga que nous voilà sur un avion sur tali na sena Kinshasa au moins que minda eza ko pela Kinshasa eza sous na kata mulilité. Ba minda ya LED. Kinshasa voilà au mo ki a boya ki alobi mo ki eza ko zanga ko yeba mo ki alobi eza na Afrique du Sud tali ba minda oya baninga eza mo jaune mais oya yo ba oya jaune wana yango na to ko loba ma minda jaune ezali énergivore donc eza ko
benda courant na ninga mukete. Sur le plan écologique, ils ont mal monté. Vraiment, il y a un biseau pour commander baminda. Il y a l'aide, ou babingi l'aide, où ils ont recommandé sur le plan écologique. Na lisuni no mona qui reproche à Mokia. Lisuni na mona. Bon, cause en quoi ils ont Moutoura et Bina. Il y a Afrique du Sud, apparemment, c'est la première fois. Bon, il fallait comme un peu attendre dans la France. Hein. La France, dans la Belgique, ce sont des LED. Hein. Dans les États-Unis, au Mona, au Kenya, Las Vegas, au Mona, au Kenya, Los Angeles, dans Anaheim, au Kenya, partout, à Washington, au Mona, ce sont des LED. Mais il y a un quartier, peut-être qu'il y a un quartier, peut-être il y a Simandaku, à Gomona. Mine de Simandaku, il y a jaune, il y a peut-être non, voilà, il y a non. Mais Minda, il s'est changé. Génération Minda, il s'est changé. Et bon, il y a oui, que moi qui ai parce que soit l'équipe de la télévision après ça parce que surtout émission il s'était attaqué émission babundaka te o babundaka na seka ki momke mais o seksanga mingi zaki ya dans le qui terre arabe boya le baki na bosolo ayi point ba pesa ba arabe ngo lokumu terre arabe et là on va sala ba chino ba sala ma mbele les aïga na bosolo ezali bosolo ko bozali na ba chino ba sala beloko makambe ba pesa ngo ba terre te ba pesa ba terre arabe mais en réalité ils ont terre arabe ils ont terre arable même ça il lapsus lapsus confiance mais raisonnement ils ont traduire non voilà ba chinois ba sali donc ils ont raisonnement et traduire un peu même chef de l'état na Sekoma Frona toujours Gentili Ngobila alinga chef de l'état mingi muninga na même pour l'inauguration ya minda donc bino bozo peut-être ils ont la campagne moko il y a intoxication il y a diabolisation pour na boka bolanga na président ngai boka bolanga na président pour ni aza président ngai je l'aime beaucoup tu vois bon, au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire ici aza moko ke ngai Ngobila ko trahir te. Je sais ce qu'il est. Moi j'ai dit ici Nazali protocole il y a président de la République. Le tout premier protocole quand il descend il y a le quoi là. Il y a le quoi là Mouto Ozali bourgmestre. Ngai soki na gouverneur na quitté la commune à Bandal. Mouto na ozanaye le premier de bourgmestre à Bandal. Non mais président so a quitté la ville à Kinshasa. Donc, Mouto y a retourné la question à Liboso et à dit. Tout le monde dans la province, mais c'est le gouverneur. Voilà. Bon, ce qu'on a dans Mbanoana, de ce côté il y a beaucoup de par rapport soit yé, à la yé. Non, bah mine d'un côté, on a même tout tient côté à ce comment faire. Bah mine ça commence. Et ça projet à société Moko, bah il y a ça là, bah essaye. Mais ça y est dans le côté. Pour rater ça là, kuna. Bah lui va payer ça même au lit, il n'a rien ça qui a yobi qui a pris ça. Bon, quand on a comment il y a dans mon équipe bah mine déjà il y a opé là. Tant que tata mon condiaye, tout y a mbillé. Baminda pe ezaki opela hein ezaki opela bon likambo ezate toko tala na makambo chaque jour toujours la mukana kisasa to mona ba chantier belé yo moko pondimi yango mais toujours ebate bato ebele bazo comprendre te na relaxa pe ba image parce que biso yebi que toza barar média toza na forme ya drone nyonso na République démocratique du Congo surtout que nous sommes la première chaîne en matière d'investigation na boulevard triomphal ozaki nelo moko zo tonga wana liboso ezalaki mwa batol moko soki ya 30 sur 60 mais ce qu'on a moni poussani apparemment za associé au Kanga Triomphal Mobimba côté à Palais du Peuple et côté à Stade des Martyrs na ebité loko ni nozo tonga pena na kati bato ebele ba décrire ki loko wana bana bavanda côté wana eza zone moko résidentielle koko tia ba biloko eza ba mai euti na bosoto ya nzoto te bato batelemela kinango misala ngo euti wapi tokomi wapi ya liboso ya mibale na gare centrale namoni bakomo clôturer gare centrale oteki gare centrale to eza na misala ni ezosala maona. D'accord. Alors et pour na projet autoza nango na triomphal déjà esuka na triomphal te to katsa ngambo ya triomphal côté ya stade Kamanyola on a implémenté projet on a et un projet moko sur le plan environnemental na Congo ils ont un projet moko ils ont un impact au la projet on a as un projet on a et dit
Et d'abord, financement, il y a UNESCO, NASIAP, la démarche de Salaki, il y a un EPC Mbanoana, tout ça, le projet Wana. Les travaux d'envergure ont déjà commencé, c'est Bandi. La Bandi, d'ici la fin de l'année, tu vas inaugurer le projet Wana. Et ça a un impact moko, et puis il faut changer l'environnement de Bisso côté Stade des Martyrs, côté Boulevard Triomphal, côté Avenue de l'Enseignement. D'ailleurs, parce que nous avons des images, les images en 3D, ça va quand même impact au projet on est européen. Projet Moussou Solobiawa, il y a projet à Gare Centrale. Gare Centrale. Bon, tant que tout le monde a dit Gare Centrale, les a quand même abandonné. Hein. Tout ça, déjà mis ça là, nous sommes à pied d'œuvre, il faut tout réhabiliter, toujours en association avec Bandeko Nabiso et OK Place. Baza au sel biso mo pe toza au tchalo boko na poche pour tout réhabiliter ici kawana tout pesa yango et sengo tout baptiser yango place de l'indépendance. La bandi d'ici la fin de l'année bateau bazana nous ba comme la Kinshasa te et ko pesa bango et pesa bango pimbo pena posa ya ko mona Kinshasa et surtout bainate place on est ko za iska mo ko sanate ils ici ko ba déjà, tant que ça qui a illumination à Noël, c'était une première. Vivre magie à Noël, vivre magie à bonne année. Mais ce que la magie du 1er janvier au 31 décembre chaque année, j'ai d'eau, j'ai des lumières aux Alescawana, moi, stand, vraiment, c'est. Il y a une innovation. Ça n'est pas qui Gare Centrale. Non, beaucoup de changement. Au Tega, Gare Centrale, na Congo a fait béton, au Tegi Gare Centrale. On a parmi bateaux en Banga Kacho. Pour langage aux ongles en Mingi. Warka. Jean Timingo, ok, Warka, au Bamobumba. Yo komelaki IGF yo moko na ndenge na yo komeli IGF osengaki ya ko auditer yo ya kotala musana yo motivation à l'être onezaki nini pourquoi avoir anticipé ko benga IGF alors que ozana dossier à Zandu o tile lo etikali inachevé avant na kotana na ba réalisation na yo makambo banzela parce que il y a aussi beaucoup de choses to meka lobelango to ba évolution mais yo moko komelaki IGF pourquoi osengaki IGF ya koyoka où en sommes nous avec cette demande ya IGF est-ce que batongo si bakiti bazo enquêter to komi likambo à Zandu etikali inachevé ba vidéo zo bima mokolo na mokolo au clôturer le pango menakati eloko ezate au pesi ba tout raison que contrat ezalaka te. OK. Alors likambo ya IGF peut-être aux information malamte tant tozalaka awa tata mokonzi ekolo akitaki tokenani na Zandu puis ayambaki ezala biso to na 3e étage libanais au Hassan azalaki tata mokonzi ayipsaki devant batunyoso monsieur Mosano na Zandu bandalelo et Sili. Et puis Tata Mokonzi Sengaki, voilà, auditer, tala, soki ville et dans la ou bien Yopé, aux devoir ville. Tata Mokonzi, tu as une image. Une image, mais les choses, justement, aux anango. Monsieur Hassan, tu as la makamna Yopé rapidement. Soki et Sengelike au déplacé, au loba place nini. Ou bien l'activité ni nous s'investir mais Nazando sous-souté. Alors commission et ça qui musala na moni banoko pena ko occuper ko auditer misala Zandoté pour nous basogi Hassan commission ya vidéo chimanga on va vidéo chimanga so Hassan o kima barenyo tomboka boya c'est ça la vision pour commission va vidéo chimanga ba on va tellement dire comme on a été pour nous basogi ville les a devoir Hassan ou bien Hassan a devoir ville il y a on a biso mon non il faut tout comme la IGF aya ko sala audit il y a misala oyo monsieur Hassan asala ki na jamboka. Pour ma batali Zando et Bukanaki, bah étude est en cours, bah contrat et bah sous-traitance parce que c'est un grand travail. Hein.
la sous-traitance, ils ont signé déjà. Et puis, la commande, où il y a des études d'impact environnemental, ils ont salama. Comme on a dit, c'est Sili. Parce que tant que la construction de ce c'était pas possible à faire une étude d'impact environnemental. Moi, je ne suis pas technicien. Le technicien m'a dit non, voilà, les photos, tout ça, l'étude, tout ça, l'étude, tout ça. Ce que l'étude de c'est Sili. La commande, et puis bon, mais ça, les bandits. Mais ça, là, en conclusion, Zand aussi, la Mkoloé soit roya. Oh, mais Papa Sango. Oui, bien, Nambuka, je suis un journaliste, le quoi, yo, baza penamiki. Parce que vous avez une mémoire. Vous avez une mémoire. Songolo Pakala, Alobaka. Très bien. L'équipe Mikolo, l'équipe Amboula, Tikana Tune Ango, Suzu, Lobango, Tosuki, Wapi. Très bien. Alors, ngana Lobano et Lobombo. Ngai, Batubele, Ngaza Mobali, sona kanye loko ngana osala ngo na okena otina suka sona leli ngo linu na yebike loko wana eza projet na ngai je ne peux pas les aborder donc na okena otina suka zandu salami ba quinoise na ba quinois bazui zandu ya sika il y a 62 000 places 62 000 étals avec 500 magasins à Kati parce que banquier oaza ko financer projet Azali entrepreneur oaza ko doit azoy contrat Azali donc et le comme ma condition Azali réunie pour na zandouana et tongama pe ekotongama bato yo baningi diabolisation bangonde batelemi baza ko sala intoxication baza ko sala diabolisation batika mais le problème il a duré parce que Bimalibanda a duré na yo misala nyoso tongango na fois pendant 15 ans misala film 15 ans si la papa zando ko sila kan ekosila nango avant tokomana avant fin 2023 avant mandat na sila avant mandat na ngesila faut lemzo zobosa ke mandat ko sila risque ezaki mandat ici la maison de sila nante otika charge na bato ba roya ndeko sango souci na ngai ali zando esila tozo sala makasi po zando esila avant mandat ici là vous a bien mingi parce que au moins na kotika ngo comme héritage dans bana kisasa batali alors et loko ba finga ngobila tala lo zando mais j'aimerais vous garder pe ba image ba dongolo miswana nde ba ko finga mais jour zando eko fungama bangu batali boso ba dongolo miswana nde ba député ba ponaka yote ba dongolo miswa ba député te ba dongolo miswa ba musu bazana ba belé ba dongolo miso so tali bango otel bango na loposo otel bango na miso o mona ki baza ba dongolo miso ti sikoyo na lobi boyo otel bango na miso otel bango na loposo o mona bango baza ba dongolo miso bazo ibana tina poso mutasamba kana maloba te telonge funda ikambo zate Bonneville otikalika yo moko adjoint zate siko lelo soko voyager pena ndenge toza boye donc apparemment na kotanga kombo te problème soko za allergique na kombo mais to lo baki ville otikalika yo moko adjoint no ya kala poza isute ya kala basera zalaka adjoint na émission nga moko boye solo alors c'est plein d'abi qui azaka na musala te azaka figurant lelo etalisa mi penda que ozana on a besoin adjoint en charge yo moko ozana ngo pourquoi pas remplacer mon tête ici ezali mi beko ya mboka ce qui adjoint à quoi il faut seni et organiser ba élection misusu pona ba pona adjoint misusu non financer bon gouvernement central hein gouvernement central revient ezaka kana ça c'était ba osala ba élection c'est un président n'a pas dit d'ici 1 mois et demi 2 mois ba élection ko sala ma na kati Kinshasa na Maindombe na ba province mo ebele puis ba osala ba élection ba gouverneur na ba vice gouverneur ba candidat baza oui déjà moi nazo ba postuler aux ana idée bon ba candidat ba oyo nazo yoka hein onazo yoka natangeli yo Jekoko Elboso Jekoko aza candidat ko na ebagi aza candidat moko valable et puis aza associé mboka c'est un candidat c'est un bon candidat. Si il a gagné, vous allez soutenir. En tout cas, on soutenir. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant tout Silisa. Alors, avant tout Silisa. Boni, basango ya ilengesa. Na salaka descente kuna pona kotala misala, batu bele ba betaki maboko, mais apparemment misala ngo etelemi. Boni sango ya kikwiti. Boni sango ya delapé. Na kenda pe kotala misala ya delapé likani sezalaki bien, mais batu bele bazolela misala etelemi. Problème ya financement ou bien ezoko koba ou ensemble nous avec ça peut aussi la camp pour bato baza ba usager à route pas comment ko utiliser ba kanisa au moins pour na
D'accord. Massango Elenge, ça il faut y babouer. Elenge, ça y est, balabala moko. Ils ont traversé 7 communes Mokoka. 7 communes Mobimba. 7 communes comme Kasavubu, Eleki, Ngiringiri, Kalamu, Bumbu, Makala, Selemba, Oti, Kokita, na bypass, na Mongafula. Mais, Nzela wana Mobimba, Tiko Kuma na bypass. Ils ont une érosion, il y a minene. Érosion, il y a plus de 30 mètres de profondeur. Ils ont une ndako batonga na Nzela. Ils ont pente, il y a minene, il faut que tu aies glissière, collecteur, il y a plus de 700 mètres. Il faut que tu aies talus. Talus, il y a minene, il y a plus de 2-3 km. Donc, misal nous sommes au Salama. Et les gens sont au Katanate. L'objet national est un entrepreneur, baza penda à fond. Misal il y a expropriation. Donc, on a bateau yo. Batonga ina ba nzela pour nous kolongola bango ba kende côté misusu et ça mis bien et ça les a continué la bandi d'ici la fin du mois de septembre donc comme déjà na nani na bypass mais pour ton information nous sommes à près de 300 mètres de bypass bateau déjà ba comme kolonga bypass bazo kota déjà elenge ça pe obimi na Mariano alors difficulté tout cas vous avez un pont parce que pont où séparé Bumbu na Ngiringiri et puis côté Moro Fokobel quartier Fokobel il faut tout changer pont na plan na biso il faut tout changer pont na tout ça pont moko ya sika ki toko ndenge toza ko sala na Bongolo pour Bongolo na ba to sala ngo bato belé baza okama so tali na bona c'est l'image nyokola mingi et nyokola mingi Bongolo ah Bongolo toza sala pont toza sala chaussée Togo Sala Park, il y a Kitoko. En tout cas, Bongolo, c'était un projet très intéressant. Togo Sala, moi, je belé, mais c'est dommage que toujours temps et que le belé, je suis sonate. Togo Sala belé, Togo Sala. Mais le belé, je suis on t'a pexé Neti na Bongolo, Togo Sala pont, Togo Sala chaussée, puis Togo Sala parc. C'est tellement beau. Parc, ça semblable à Ozo Sala limité, Ozo parking. Non, parking Togo Sala. Sautali déjà, tu vas dire côté à. Il y a 12e mois, 14e rue. Nous sommes à parking. Tout ça là, non, tout ça va parking. Bah parking nous allons belé. Côté il y a 7e, 8e rue, tout ça là peut parking. Bah parking nous allons. Et là on a aussi veiller, là on a aussi veiller Wenze comme place on a été Wenze. Parce que tu as vu que ça bato anote kankunda, bato anote kandakala, koto maman mso akata gambela. Place on est comme abna. Tout comme on va éviter libanda, c'est difficile parce que bande kubana misalate, ba maman il faut pas vivre, bana il faut balia, ba tata il faut balia parce que moto au groupe c'est nyonso lingi na mokili. Mais sur moto à l'été c'est tout un problème. Kolia moto ko za na ndako, mais sur za kata ndako wana olia kate. Et cause ata bulinga ndenge nino okubima osundoli yango oke oluka biloko na kati ya zamba donc moto isengeli alia ba mama il faut basaka makasi très bien na mombongo na mongo po balesa bana balesa baleki balesa na biso mibali donc ça bato bazo lesa mabota bana wa mabota ils allaient plus ba mama ne ba osala musala alors il faut et mon vraiment regard recul mon rota non situation yo ndenge zali boyo il faut tout. Alors, misal mso ça là, ils allaient na baba qui cuite, ils allaient balabala ko banda limité, kati lemba, kati ngaba, kati kalamu ti eko ya na makala ti selemba ou na bypass. Donc c'est aussi une avenue transcommunale. Hein, ndenge to ça là na Mombele, bani na kalamu ekoti Mombele donc commune limitée et kati ngaba pe eko ya na bypass na commune lemba. Ba balabala nyonso wana la bandi ko na de la paix côté d'ici la fin de l'année babalo nous sonné aussi. Ils ont la première financement de babalo ils a préfinancé. Préfinancé na oya makala ils a préfinancé oya attaque va monter va rater mais tout c'est la résultat. Bon, c'est pas ça l'objectif hein. Voilà ça la IGF sokaye au sala. Batuna ça pour une polémique, tout le monde sous les magames sous. Très bien. Pour y avoir le mutu sous depuis à Botama. Et là, l'Ikundu sur l'Ikundu n'a pas été monté. Vous êtes victime à l'Ikundu. Ah, mais on s'en attend. L'Ikundu moko ah,
Moi, j'ai passé toute ma vie chef d'entreprise. Puis, j'ai la politique. Politique, en gros, bon, j'ai été plusieurs fois député. J'ai été ministre. J'ai été président d'une entreprise publique. Mais dans mon alikundu. Likundu, ti ndenge ozovanda na président. Batchaka likundu. Babota makambu. O alubaka azaka camarade président. Na tika la koloba yango te. Limite que Jean-Marc Kaboun na likundu na yo tanga zolo bena makambo kisasa. Mais Jean-Marc Kaboun ngamo na odi makambo lobaité. Ah ozolande ba. Na yo kande ba dozolo. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je l'admire, j'admire son combat, l'essence même de son combat, l'idéal pour lequel il s'est battu, hein, aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi, notre président. J'admire. Il a même commencé avant à l'époque, pas avant Félix. Félix, c'est bien avant. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, notre président, c'est bien avant. Mais il a ce mérite-là, de l'avoir accompagné, d'avoir été là aussi aux côtés du père Tshisekedi, du papa Étienne Tshisekedi Tshilombo. Donc il a ce mérite. Apparemment, par point de vue, les autres qui sont similaires à député, hein, c'est-à-dire vu les autres pour la malamouté, gouvernabilité, sanité. Il faut regarder un élément de comparaison. C'est-à-dire que les députés Moussous, Monique, ils sont malamou. Les députés Moussous, ils sont malamou. Mais, tant qu'on a un candidat, gouverneur, comme gouverneur à Kinshasa, candidat gouverneur, il y a des députés, bazali qui paye la kati. Parmi bango, il y a un Missoussou Likundu. Na ebi na ok. Wana yesu Likundu te kwa kindoki. Oyo nyonso kosala. Il y a malamu bango babona mabe. Au projet tout comme ça, il y a station d'épuration d'eau usée. C'est la campagne. Donc, Mikolonioso, comme on tambola et pas les politiciens, si vous soutenez un Tolongo Ngobila, on peut se mettre au poste. On peut se mettre au bongo, on peut se mettre donc Moussala la bango, Missous, bango je sais, mais même sous Baba on y est, parce que Moussala la bango, il y a qui parlementaire. Mais Oya Likundu, bah y est banni. Par exemple, Oya Sikana Saché, non, bah ça l'idée. Oya Likundu. Donc, comment on ne pas les politiciens nyonso pour baluka ba ko isa yo. Mais ce qu'on il y dynamique ngobila. Il y aura pour ba ko ensemble. Pour ba ko sanga. Dynamique elle promet biso nyonso to dans la union sacrée. Mais bango na li kundu na bango. Balubage, bango wana dynamique ngobila, bango na union sacrée. Alors on va terminer, photo ça. Yoka. Ndeko sango. Je te regarde dans les yeux. Talangay. Yo petanga na. Nazo mono déjà. Likamboya union sacrée na kati ya APK, Assemblée provinciale de Kinshasa, nga mutu na ye na idée wana. Na bi tout ça là, union sacrée na APK. Mais bango balati yango, bazar lo belango bayibi même pas. Bango bazar na union sacrée. Tango biso to bani union sacrée bazar. Donc maïle ngo mabe, moté bango likundu, miso ngo ba kindoki, ezo bimalo ko mafuta la kati ya mulaki. Mais c'est incroyable. Ozola chaka bilo na yo mo na habité ya la kanda to kana bango. Kokala bango ndiri. Hein? Je me rappelle dans Zando Polo baka ilo mo amdelo na. Miso na uma vondo. Na bi miso na uma vondo. Eza ko mona so tali bango. Miso ma vondo. Tika ko finga bato. Na ko finga bato te na za ko loba modèle ya lolenge ya bato ya nwa. Il faut batika likundu. Très bien. Problème exact. Toko mina suka. Monsieur le gouverneur. Ba policier na yo ba ko ekisa bato soni. Ba vie policier na Kinshasa eleki. Le cas récent ezaba bomi étudiant mon quoi na unique. Pe policier mo ka bomi muninga na policier. Ezaka la biloko ba cache ne ba raison moko ezanga tina dérapage eleki. Nazo ebate so eza pour ma recrutement, manque autorité na part na yo ou bien eza problème ya commandant ya victoire na cacophonie. Kinshasa est exposé à problème. Deuxièmement, bisenga ya ba policier. Pourquoi vous foutez ba policier na hote? Bosali système moko ya ko traquer ba policier baza na ba taxi, baza ko tabona ko landaka bato. Moi groupe d'intervention. Na carburant ezozanga bango. Police à Kinshasa baza na ba nyongo na station. Police nyongo na station ya carburant ba insolvable.
Bah ouais, botier na butu pour na ko exécuter penser à mon continent en bas couvre-feu, bah créer bah péage. Ata esengeli ya mbongo eleki na elisa ici aveugle. Pourquoi tiki baton? Bon, likambo ba policier, likambo liya ba policier to bandi na ndenge étudiant akufaki, ndenge lo ba ke bavure ne salama ipambate et salama tous toza condamné yango. Toza condamné ndenge mwana biso leki na biso akufaki kuna pembeni ya campus. Na kati ya campus te mais pembeni ya campus. Eza na raison moko te na mokili. Ata mutongo aza misuma vondoro. Ata mutongo aza ndoki. Ata mutongo aza nini aza criminel, raison moko te ko justifier batu ba bomaye. Aucune raison, aussi bien assise que soit-elle, peut justifier un crime. Ça n'existe pas. Mais dans la société, nakati ya mboka na biso mingi yo bakoti police wana. Est-ce que recrutement est salamai malam? Et sémage est salamai malam. Donc n'importe qui bazu batien la police. D'ontologie, va éviter. Maintien et ordre public, va bien voter. Donc formation, pensa, peut-être monsieur Isalamina, vraiment à la va-vite. Yangouana, tout ça, toi, on a programme pour la recyclage. Il y a remise à niveau, il y a des policiers ou il y a ville à Kinshasa. Des opérations non motivées. Ça, c'est le travail que nous sommes en train de préparer maintenant. On a pas du tout banango kalamingité. Ils allaient mamamingi. Donc, bavure policier mingi au salama à partir de Yawana. Maîtrise des policiers exaté. Un policier ne peut pas aller avant que soit dans la battue ou bien dans la civile. Il vient, il impose. Il impose sa loi. Sur les Okanga, à Rolbate, les policiers n'ont pas tout soit au Kanga. Yo ko fingi ndenge lingi mais ya Okanga. À discuter dans l'hôtel, il y a Kangio, mais il peut être inspecteur. Alors comment voulez-vous bandeko moi étudiant à Koufaki, bazar ko sala film lango documentaire, ba policier ba bimel bango. Ah non, voilà, vous avez droit de filmer à la campus. Ah, bango pe ba têtu. Bah qui nous va têtu hein. Qui nous a têtu en dimral comme bala mo côté. Oui bien. Il parle ça que yépé aébi. Ah français bandotok. Policier yépé le moi singulier féminin connais pas masculin je connais pas et comme Moboulou. Allez, et comme baninga ne musuba côté le Kambu, bah comme ya. Baninga boto la policier mususu mundo qui naé allez. Il s'agit pas bétani. Policiers ont raison. Hormis nous sommes en raison. Raison et qui justifier meurtre. Moi na kufi on condamne. Mais et on senga na population. Ba policier na biso baza penza formé mingité. Donc ba taka tembe na ba policier te o alobi que policier obi ah na beto masasi. Yo po pour beta na kacha soni wana. Motoko kufa na ba mso kufa na soni lokwa kapopwe. Na banjo yo ezalmo exasa. Moi na exasa ya solo. Oyebi solo akapwepwe akufa na soni akusana liwa ba ozoe ba na cimetière ba tchai na kati mabaya na cercueil ba ke no boke na cimetière mais le quoi akusana liwa na soni on appelle endimi ti bake ba boke na cimetière ezama alors policier so bien ko beto masasi yo sengera bobele pardon papa na bana yo kenga ma on a pu couper sa police, on a tué ça. Mais il y a des gens qui ont été terminés. Les policiers mususu. C'est ça. Policiers mususu a rôle ngazan ndakunae. Alonga ndakunae na tongo. Asona ki tamsu na mosinae. Tamsu mosinae a boyer. Tamsu sa ba promenae ba anniversaire à moi c'est na posa ami bomaye mo passe tout le monde a rango. Ba policier mususu pe ba mi bomaka. Mais yo kutana mutu ya ba promenae alinga alingo mi boma. Akufaka na nzoto na bon. Na sitsaka sono ke no boloko na ke ne vivre pe kana pozo futa ba policier te
Les policiers, biso to foutra bango te. Te ba prime na bango par rapport à ba service bozo pesa. Non, biso to zali awa, to pesa ka ba policier fonctionnement na bango chaque fin du mois. To pesa ka na commandant na bango numéro 1. Et bimara nango ka? Et bimara ko to pesa Nyongo zate hein. To pesa ka. Nyongo ko za mandambo mais to pesa ka régulièrement et puis quand il y a des activités il y a liées à la sécurité, ils ont la marche, ils ont la stade, ils ont surtout la marche hein. To pesa ka en tout cas chaque semaine 2, 3 fois, 4 fois par semaine, on donne de l'argent. Très bien. La police, pour là-bas, ça là, travail, métier, il y a ordre. Nous sommes là-bas, on est barricade, on a chariot, parce que na comment il voit côté scène de la quand c'est toi na supermarché en plein boulevard pour chariot penza. Bah juste chariot ba chango barrière. Moni ba chariot on a mis. Parce on va battre ba barrière de sécurité. Bah juste na pour souper. Nga quand c'est toi na libongo menzo ka prince ba chepen. On met ça là bango aussi là. Alors to comme pena na suka ya masolo ya lelo, on a compris, tout était clair. Félicitations pour le projet aux Anango. Attaque au lobby aux Amobali, aux Angrasimate, aux Anaba dossier, nous sommes ici, Pena, nous sommes aussi, ça t'a beaucoup de temps. Mais l'essentiel est aller, tu vois qu'il y a des fleurs na Sali, Bakino bazo continuer à espoir, avec espoir qu'il y a sur Zalamalamu. Nalinga quand même s'adresser à Bakino en 1 minute. On s'adresser à Bakino, bazo landayo, bazo continuer à croire na yo, na bazo croire na yo te. Il y a la tata, yakisasa, premier protocole du chef de l'État. Ndeko chef de l'État mais muninga na été yo mo pesi ba précision na bien za bandeko mazala muninga ta bandeko ne ba banya bandeko ne ba banya mambo yo lobby otala pe bato motema likundu parce que biso na verbe tolobara na lobelo ko na suka bon message peut-être ya suka en 1-2 minutes on termine comme ça on a des annonces. Bon bana Kinshasa to mandat na avril 2019, le autre commune à août 2021, jour pour jour, ça fait 2 ans et 3 mois aux Rolanda. Motivation il y a que servir Bakinois et intact et changer de le projet Belé on a lancé ndaki sa ba balabala ko belengesa balabala ko la avenue de la paix na Kisenso et Kati balabala Belé balabala ko la Mombele balabala ko la Kikwit balabala msusu to Silisi ko la Makoma ko la Mongala balabala les mo Belé balabala nyonso wana et aussi là avant fin mandat ngai et puis projet na biso ya Kinshasa Bopeto et sengeli biso banso tout s'approprier dango pour ezalo ko la cheval de bataille na biso ya biso nyonso bakinois eza musala ya gouverneur te. Comment voulez-vous mtokola mukaratongo arobwaka salité na nzela arobwaka salité na balabala biso to ndokola mutna mutokata lupa on ya zenga za fulu na ye matiti msusu eza ya kundana se ya mabele misusu ko luka place fulu ya commune yali oki kubwaki mais ce que comment kubwaka na ba caniveau kubwaka na balabala to longola ba habitude wana ngai moko gouverneur na ko récupérer ba salité nyoso bino bozo boka te na ba balabala na ba caniveau et bongi bino boke no boka ba salité et si ka ba boka ba salité na mona ka ba pa ebele ba ya na Kisasa surtout ba mindele so ba ya ba poni ni ba congolais balingi mboka na bango te poni ba congolais balingi mboka na bango te boninga mboka na bino te esala bino nini pona nini ko faire souffrir mboka na bino boy ko boka salité na nzela toza na projet monene oyo toza osala na société moko ko nango Cambridge société wana na ba société nyonso totalaki pona ko sala makambo esali traitement des déchets gestion ya ba immondices tout préférer qui tout travailler na société wana Cambridge parce que bango ils ont déjà pignon sur rue bazana expérience africaine bazana na Addis Abeba bazana ko sala gestion ya ba immondices avec à la clé la production de l'énergie. Alors Bango Bayewa, c'est un investissement assez important, environ 600 millions de dollars. J'ai dit ça sera la 6e fois au Baroyawa. Donc tout doit avancer lentement, sûrement là-bas. Surtout réaliser le projet, ça sera le plus beau projet au Salama en Afrique centrale en ce qui concerne la gestion des immondices. Et j'y crois, dur comme du fer, que le projet et au Salama. Très bien, merci. Et que Mokonjamboka Aroya ko inauguré toujours Mokonjamboka. Mais le
projet wana et aux en actif ya tata Mokondi pour ne permettre biso to pesayer deuxième mandat na 2020. Très bien, merci beaucoup. Mokonzi Mboka, roya partout place Pazaro Bengae, surtout ces Japon Mboka, roya na zando ko inaugurer président de jour aussi là. Likambo ezate ndenga zoya pe na bisika Pazaro Bengae nyonso. Merci na yo pour la disponibilité limisa. Natang na lingina conclure ozoboya. Non, et la poété moi je suis rien à côté du président de la République. Très bien. Mais président Babenga Rayo ko la Babenga Moutouté, ou benga au ça la proposition na protocole d'État, est-ce que Mokonzi a koye sikatel? Très bien. Mais ce qui est protocole d'État, na sécurité na yé, avec nos projets on a les intéressants. Mais président, bino vous présenter. Yem sabisoko? Donc Azali non, Azali kinoa donc il y a resanoté. Oui bah kinoa bazara tuer. Yo soit le bien au kinesika na yé ato pexero à ordinateur. Très bien. Ceux qui parlent bien, très bien, merci. Alors, on a fini cet après-midi. Boza et Béné, Bobana Rolanda, exclusivité. Je rappelle que Toyambi Ponabino, monsieur le gouverneur de la ville-province, capitale bien sûr, Kinshasa, monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka. Inda Pessi bien, on a Nyon Sotolobi. En résumé, vous avez compris, on s'est répété la montée. Mais ce qu'il faut retenir ici, Kobonga Izalra processus. Na vie, Kobonga Izalra processus. Torobanda quelque part, il faut volonté pour continuer. Mais il faut qu'on évalue à chaque instant, surtout que le gouvernement central a dit qu'il y a 2 millions pour la Makamotali, assainissement. Assainissement, il y a d'abord personnel, moi, on a mogo sengeli à Zala, na bopeto, ici, à Yazali. Ce qui bopeto, on est salami individuellement, le reste, Makambo tambola pe malam. Kombola e pa na yo, na kombole pa na ngai, tia peto e pa na yo, nga pe na tia ye pa tia, a venir au koma nango bopeto. Pamba te atabati yo na ndako ya sika, soko za moto salite, to okutaka ndako yango ese baby. Moi, je pense que la mentalité est très importante. Pour la mentalité à Mabé, il y a une réponse, mais je pense que ce que les jeunes ont bien, autant que vous développé un indice à Mabé, c'est que la stage à Kindoki. Pour Kalami, il y a exclusivité, si on va se retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. C'était Bossolo Télévision. Bye bye.